Bonjour chers internautes, bonjour chers téléspectateurs. Merci de suivre votre chaîne préférée, la chaîne Oyo, la chaîne qui vous informe, la chaîne qui vous forme et la chaîne qui ne vous déforme pas. Chaîne Oyo et la Kisarabino Makamba Kitoko et l'Obelabino Makambu ya Esengo ya Malamu. Oyo bo découvrir kapé Makambu Belé. Alors la fois passée toyamba ki maman na biso alobela ki likambu ya soya. Apesa ki mama alobaki expliquer ki soya ezali nini, soya esalisaka nini, ma maladie nini. Alors lelo aye koya na likambu mususu aye namoni ya liboso na plateau na biso namoni liboso ya mesa. Atandi namoni awa fumbwa matiti moko ezali wana na bol moko na ebite soki ezali nini ye moko azali awa présente alobela biso likambo ya kitoko ya memeli biso na mokolo lelo namoni biloko awa liboso na biso awa namoni sani ya na ebite soki eza matiti nini kuna pe namoni mama moko azali awa a se présenter aloba likambo biloko ya tsheli biso likolo ya mesa ezali nini. Bonjour maman. Bonjour. Maman se présenter biloko yo elibiso awa ezali nini? Merci pour na maloba opesi ngai. Ngai kombo na ngai Mama Katisifa. Nazali nutritionniste diététicienne. Nazali licenciée na nutrition diététique. Nazali congolaise ya République démocratique du Congo. Nazali na vandaka na Kinshasa. Na bolingo oyo na lingi bino yango lelo na sepelaki koyela bino aliment oyo parmi les aliments traitants. Aliment oyo ezali pona kosunga pe kosalisa lokola kisi kombo na yango fumbwa. Merci maman. Mais toyoki nayoki olobi likambu ya fumbwa. Fumbwa toyebi ezali biloko kolia. Batu mingi balingaka fumbwa, toliaka fumbwa. Sikoyo fumbwa oyo oye kotandela biso liboso awa. O eza ko traiter, ezali ko traiter nini? Ezali euti wapi? Olobela nanu biso likambu yango oye biso. Ba téléspectateurs bazali kolanda biso, baye ba penza malamu likambu oyo eli penza na fumbwa oyo. Fumbwa biloko nyonso biso nzambe akela na se na moi awa toliaka yango toyebaka te esalaka musala nini na kati ya nzoto na biso bato. Lelo lisolo na yeli biso ezali na ye kotalisa moko ya importance ya fumbwa, c'est-à-dire ba verti ya fumbwa nde na ye kotalisa biso moko oyo ekosunga biso pe ekosalisa biso pona kopesa biso bomo ya mulai pe pona kopesa biso nzoto kolongono yango na ye na fumbwa lelo na plateau oyo pona batu nyonso oyo bazali kolanda biso. Merci maman. Fumbwa yango oye olobi eza na ba vertu ebele ezali ya kolamba ezali kisi poison anti-poison ou bien ezali loko nini tolingi nanu toyeba ba téléspectateurs bazali kolanda biso bayeba malamu ezali penza nini pona yoki olobi ezali traitement ya maladie nini toyeba nanu. Merci na tondio pona maloba pe motuna oyo tuni ngai. Fumbwa oyo nga na ye nango lelo nakanisi mutu nyonso azolanda ngai akoki kotala yango ezali matiti ya zamba lokola pondu tobukaka na bilanga. Fumbwa pe ezali kaka matiti na zamba babukaka yango pe na zamba ebokwa makana yango na simanda kute lokola na ba jardin to salaka eutaka musika. Fumbwa oyo ya biso toliaka awa eutaka na ba province, eutaka na Kasai, eutaka na Mbandaka, eutaka pe na Kisangani. Yango wana lelo to sepelaki kotalisa bino importance to ba verti ya fumbwa na ezali ebele melelo na ye na verti kaka moko eloko nini yango esalaka na kati organisme na biso yango yo matiti yango. Merci maman. Nalandi yo namoni matiti oyo lakisi biso euti mboka nini namoni o mususu wana elandi
nayebi te matiti oyo esalaka nini ezali mpona nini? Natondi yo botondi mpona malobo opesi ngai ya solo. Matiti oyo ozali komona ezali matiti lokola ba matiti nyonso te, ezali matiti oyo ezali kisi. Nautaki kolobaka ezali matiti kisi. Tobukaka yango na nsima ndako te, ebukamaka na bazamba. Fumbwa oyo ekatisaka bibale mataka avion mpona koya kokomela biso awa na kapitale na Kinshasa. Fumbwa eutaka na ba province lokola Mbandaka, lokola Kasai, lokola Kisangani pe eyaka kokomela biso awa na Kinshasa. Alors, pona kokomisa fumbwa, po mutu nyonso awa oyo ayebi fumbwa ayebaka kaka fumbwa balambaka yango, bache mwamba, bache mafuta, bache na mesa batu balie. Melelo fumbwa nanga eza kolia ma ya kolamba te, mais eza kolia ma mobesu. Merci mama. Oh likambo mususu oyeli biso awa. Likambo yango namoni eza kitoko po fumbwa toyebi toliaka. Oyo ekomi susu fumbwa eye pona ko traiter. Eko-traiter loko nini? Eko-traiter maladie, eko-traiter penze loko nini ba téléspectateurs baza kolanda biso bayeba. Fumbwa na biso ezali ko-traiter à titre préventif, c'est-à-dire na nzoto na biso oyo bokono mususu ekokaki koyela biso ekokuta déjà fumbwa na biso ese ezui esika oyo malade ekoki koleka te. Yango wana fumbwa eko-traiter à titre préventif et à titre curatif, c'est-à-dire tango bokono ezali déjà na nzoto ya mutu akoki kobanda kolia fumbwa na ngai oyo mobesu ezali ko-traiter ye po ezali kisi. Fumbwa yangoyo olobi nabeta lisolo naza koyebisa lolenge nini fumbwa ekendeke kokoma tina esika oyo matiti oyo tozwi yango tobongisi po ifeza la propre. Naza nutritionniste, il faut hygiène ezala très bien contrôlée pour mutu azala alia eloko ezali propre. Tobongisi to sukoli yango malamu tokata kango lokola bikatela katela te oyo il faut ezala propre po ezoli ama mobesu. Après fumbwa na biso bakati yango ya kokata pe yango oyo bakati yango na mbeli ekomi boye. Alors na sima kokata yango na mbeli nde tosalaka oyo biso tosalaka po ya biso ekolamba mana moto te ekobeta mana moi te, mais tosalaka oyo lolenge oyo biso totangeli yango pe toyebeli yango ti eya kokoma transformer eya kokoma lelo poussière oyo toliaka mobesu nde yango oyo tozobenga yango farine ya fumbwa yango. Maman, merci na landio na banza ba téléspectateurs bazolanda biso malamu. Sika namoni ba sorte misatu wana. Namoni yakasa, namoni mususu bakati kati bandambu ndambu oyo efandi na bol na yeko moni ezali en poudre. Bon, nyonso tu misatu oyo ezali po traiter maladie nini? Ekosala nini na nzoto? Limbola pena malamu pa ba téléspectateurs baza kolanda biso bayeba. En tout cas ndenge na utaki koloba ke ezali kisi. Fumbwa na biso eza ko traiter mutu oyo azali na maladie oyo ya sucre babengi diabète sucré. Fumbwa na biso eko traiter ye na lolenge ni eko kitisa to ya sucre oyo ezali kotungisa deja nzoto na makila na ye tango ya azali kolia fumbwa oyo okolia fumbwa oyo na mbala misatu na mukolo okozwa kaka oyo sikoyo to saleli yango musala to transformer yango poussière oyo okozwa lutu moko ochie na kati ya biloko oyo ese lambami okoki kotia na kati ya ndunda okoki kotia na kati ya pondu okoki kosala oyo babengi infusion, c'est-à-dire otokisi mwa mai muke pembeni ochie na kati ya kopo osangisi yango omeli yango okoki pe kosalela yango ata boye ndenge za boye okoki kolia yango ezala yango poison te eza kitoko ngai moko pe naliaka yango pe na boyo nde musala na salaka na tekaka yango. Merci maman. Ndengo expliquer ba téléspectateurs bazali kolanda biso tokene nanu mwa malembe po na moni olobi eza ko traiter maladie ya diabète. Maladie ya diabète ko traiter bana mike mikolo ba jeune ezali na âge moko esengeli mutu asalela yango to boni.
En tout cas fumbwa oyo ndenge toza nango awa ezali légumes verts. Mwana mukie mukolo akoki kolia akoki kosalela yango. Mais mingi bato oyo ba déclarer bango déjà balobi baza ko souffrir na diabète sucré po to ya sucre za ya komata yango to pesa ka bango kisi oyo pona ko traiter bango. Mais mutu nyonso akoki kolia yango, catégorie nyonso, âge nyonso akoki kolia yango. To suki kaka wana te na diabète sucré po eza ko jouer ba rôle ebele na nzoto na biso bato. Eza ko jouer ba rôle ebele. Merci maman Cathy Sifa. Ba téléspectateur balingi nanu pe koyeba. Prescription sikoyo eko ezali lolenge nini. Bako tia ngona biloko quantité nini. Pona mwana muke ko la quantité lolenge nini. Mokolo eko la quantité lolenge nini. Mais kana kolimbola ba téléspectateur bazali kolanda biso malamu. En tout cas, fumbwa na ngai eza na surdosage te. Nalobaki lutu moko kosangisa yango na biloko ata pona mwana, ata papa, ata mama, okoki kolia ekonuire na santé na yo te pe ekosala yo ba effet secondaire te po ezali bilei, ezali aliment. Et puis bato oyo baza ko souffrir na diabète sucré te lokola biso nzoto ya mutu ezali na posa ya kozala makasi pe nzoto kolongono. Fumbwa wana oyo nazolakisa oyo ezali poudre ya fumbwa ezali lisusu ko jouer rôle mususu ya makasi na nzoto na biso batu. Ozala maladi te ekosunga yo na nini ezali kopesa fer na nzoto ya mutu. Ezali kopesa fer na kati ya nzoto ya mutu na organisme ya mutu. Soki nalandi yo malamu mama Sifa fumbwa oyo ekomi na étape ya poudre ekoma poudre elakisi ekoki kosunga mutu nyonso soki nalandi yo malamu ndenge ba téléspectateur bazolanda biso na moto azali kobela maladie ya sukali diabète pe na moto oyo azali kobela diabète te akoki pe koutiliser soki nalandi yo malamu. Mais est-ce que kozala na inconvénient te pona o banda mutu azobela diabète te bandaka ko tiango na kati ya biloko ngonga nyonso to ezali na ngonga musoki kosala to na ngonga musoki kotika yo limbola na malamu po ba téléspectateur ba comprendre ngo malamu. Merci maman. Eza na inconvénient te bo banga te. Eza na inconvénient ta moko te. Ezali bilei. Eza kaka lokola uzali kolia bilei oyo ndenge yo lia kafumbwa oyo balambi sikoyo ya biso tozali kolia yango ya mobesu. Ya mobesu wana ezali ko traiter koleka pona nini? Lere biso totia kango na moto etoki tango mulai ebomaka lisusu ba élément nutritif mususu. C'est-à-dire ba substance ebele oyo nzoto azana ngo bosenga pona kotongama pona kozala makasi ekufaka na moto. Alors biso ndenge ezali boye totia kango na moto te totokisa kango te tosala kakaka to utila matiti bakati yango ti eyoko koma transformer komi poudre wana ozomona. Donc garder babiloko na yango nyonso oyo nzoto azana yango bosenga yango fumbwa. Merci mama Sifa na kolimbolo limboli ba téléspectateur nyonso tout kasi na bandeko oyo bazali na mikila poto pona bazwa poudre oyo eza ko traiter diabète oyo eza ko pesa nzoto kolongoni bakosala ndenge bakosala lolenge nini po bazali mosika bakosala lolenge nini pona bazwa produit oyo babanga na bango te produit eza disponible tango nyonso bokozala nango bosenga bo passer commande bokozwa yango ezali kaka kotala ba numéro na biso ezali koleka wana na se bocontacter biso bosali commande ekokomela binu bisika nyonso oyo bokozala nango bosenga o eza motuya makasi eloko oyo bomona yango pamba te bo négliger yango te ezali kitoko makasi na bandeko bazali mosika mboka soki esali que bazwi contact na yo bongo ekomeli bango conservation ya produit oyo ekozala ndenge nini lolenge nini po bango kuna na mboka musika kuna bazalaka na climat moko oyo ya malili makasi biso ya moi. Est-ce que ezala ba inconvénient te ya bango kuna bazana climat ya malili bako conserver ngo lolenge nini olimbola pona ndenge baza kolanda chaîne
pour la chaîne nabiso ya chaîne nabiso Prince Ngangu TV eza kolanda na mokili mobimba yo limbola na malamu. Merci mingi. Fumbwa oyo mutako kiko ko serve yango eksalaka au moins ata 6 mois ekosala 6 mois ekobeba te. Kutu malamu ezala nango esika oyo ezali mwa malili mais nalobi na congélateur te. Kobomba ngo na malili ya congélateur te okoki kotia esika moko ya bien o mena moite na moto pete po ko garder oyo ezali ba elema oyo nzota za nango bosenga ebeba te ekobeba nango te yo kolia yango kaka malembe okokomisa ata 6 mois te okokomisa ata po il faut kolia yango mbala 3 na mukolo ozozwa lutu moko okokoma ata na ba 3 mois wana nazoloba te mais na pesi kaka délai pour na conservation pour mutakolo ba ikomi expiré to ndengeni yango na pesi. Merci maman. Bongo na dikamu mususu question mususu na bandeko oyo bazali oyo azali kobela oyo azali ko utiliser ba produits pharmaceutiques azomela ba antibiotique yo yebi mama sifa antibiotique ezalaka produit moko makasi kisi moko makasi oyo soko négliger ko kwesa yo tout ça ndenge bakomaka notice nango antibiotique eza kisi moko makasi bon na moto azali komela ba antibiotique soka lobi asangisa mélange na poudre oyo ya fumbwa est-ce que inconvénient ezali te est-ce que inconvénient ko yela été plus tard tolingi na toyeba ba téléspectateurs baza kolanda biso na etando moke. Babanga na bango te convenient moko ezali te ezali bilei naza ko répéter yango tango nyonso ezali bilei ezali aliment tango yo oza komela kisi oza kolia yango eza ne convenient ata moko te eza ne convenient ata moko te ekokwisa mutu to esali ndenge nini eloko moko ya mabe eza te po eza nango bilei oza kolia yango na kati ya bilei eza kobikisa ba maladie ebele eza ne convenient te. Merci mama Sifa pona kosukisa na ba mituna na ngai ba téléspectateurs pe bazolanda biso na ba mama bazali na mokumba o bazali na zemi. Est-ce que inconvénient pe e oki ko attaquer mwana te na kati ya libumu soki aza ko zwa biloko poudre o ya fumbwa aza ko tia na kati ya biloko ya kolia lokolo bi epesa nzoto kolongo ni maladie ya diabète zo traité mais na mama azali na mokumba. Est-ce que ezali na inconvénient te na mwana aza na kati ya libumu? Wana kutundeza kitoko pona mama oyo azali na zemi po ezali avantage pona fœtus bébé oyo azali na kati ya libumu pe pona mama oyo azali na zemi pona nini nalobaki fer rôle ya fer elingi koloba nini fer ememaka oxygène na kati ya poumon oyo esika makila ezali kotambola et puis rôle ya fer eformaka lisusu oyo ezali ba globule rouge oyo ezali kopesa makila yebaka yo moko mama na ngai mama oyo azali na zemi asali anémie azangi makila suka na ye kozala nini fumbwa oyo nde ezali eloko esengeli na ye kolia katango nyonso pona kati kuna mwana azali kozwa makasi aza kozwa fer ye pe azali kozwa fer makasi na nzoto mama oyo azali na zemi ngana azali munganga tokomelaka bango ba fer oyo ya komela pona nini azanga makila te na kobuta po akoperdre ebele yango sikoyo au lieu o banda komela ya pharmacie na yo na oyo ezali bio naturel oyo esalemi penza selo les normes okopona ya wapi malamu olia oyo po ezali kopesa yo eloko na lobi fer muto oyo ayebi fer ayebi ke eloko oyo eza na importance ya makasi eza na importance moko kapitale na kati ya nzoto ya mutu nazobeta sete makasi likolo ya ba mama ya zemi po mama ya zemi azali penza na motuya pe bosenga makasi ya fer na nzoto na ye po mama ya zemi lelo soki azangi makila eza pasi baba na kozongisa yo makila euti na nzoto ya mutu mususu kokima kima bambangu yo zalaka deja na préventif ozala deja na makila na yo ezali prévu deja na kati ya nzoto na yo pona accouchement okobungisa ebele alors lere yo za na quantité na yo eza suffisant na nzoto ekosunga yo pe ekopesa yo kimia ekopesa yo makasi pona kobota pe bébé na yo sans problème alors ezali motuya makasi pona mama ya zemi pe pona bébé oyo azali na kati ya libumu tango azali kobotama aza kobotama nzoto kolongono na biloko oyo yazwaki deja na kati ya libumu ya mama
et puis nalingi na bakisa eloko mosusu pona bana basi oyo bazali na âge ya procréation ozomona azali ko perdre ba règle na ye chaque mois ezali pe motuya makasi pona ye kolia fumbwa oyo po tango wana ye aza ko perdre esengeli azongisaka po akwaya na carence te ya kozanga makila alingi na bakisa lisusu pona bana na biso ya basi oyo bazali na âge ya procréation c'est-à-dire ba hormone ebandi ko se former pona lobi ayebana kobota. Alors yo zalaka déjà na provision na yo po yebaka ke tango nyonso sanza nyonso yo ozali kobungisa quantité ya makila tango yo ozali komona ba règle na yo. Alors l'air yo ozali ko perdre makila wana esengeli o remplaçaka yango entre autres na oyo kisi oyo ngana memeli biso ezali fumbwa oku remplacer yango tango yo ozali kolia fumbwa oyo ezali kozongisa makila na nzoto na yo ata tango yo ozali komona ba règle okozwa ba vertige te okozala na bolembu te po kozanga makila epesaka asthénie physique mutu akozala ya kolemba akozala makasi te pe akozala koyoka ba vertige. Alors tango yo za ko perdre wana olie yo yo kabiloko wana okozala makasi nzoto kolongono po ozana ba provision déjà ya faire na nzoto na yo. Merci Mama Sifa pona kosukisa émission na biso ya mokolo lelo. Conseil nini oyo kopesa na bana na biso oyo bazali ba anémique oyo bazana problème ya makila pona yoki awa likama makilo za koloba mais bano baza anémique bazana problème ya makila mikuwa pasi bana biso bazomona pasi mingi pona na poudre oyo transformer boye. Conseil nini yo kopesa na bango? En tout cas kaka lolenge na uti koloba ezali motuya makasi yo mama yo mobaboti mabota oyo bazali na mwana oyo azali na anémie falciforme na kati ya ndako na bango bakoki kozanga jamais poudre oyo na ndako na bango te esengeli bazalaka na yango tango nyonso kochiela ye na biloko atako bokopesa bakisi ya munganga mais nazali ko conseiller eloko ezali ya motuya makasi peza kitoko bazalaka na yango kaka na ndako pona kopesaka mwana régulièrement amesana na yango aliaka yango ezali mabete ezali nde bilei ekosunga. Merci Mama Sifa na ndenge olimboli biso makambo nyonso yo ba téléspectateurs bazali kolanda biso. Est-ce que rôle mususu ezali na poudre o ya fumbwa ba téléspectateurs bayoka yo nano? Bien sûr que oui. Rôle mususu pe ya motuya lisusu makasi ezali fumbwa azali ko jouer. Tango yo zali ko salela poudre na biso oyo ya fumbwa na composition na yango ezali très riche à fibres alimentaires. Nalingi koloba nini? Fibre alimentaire ezali oyo efacilitaka digestion ya mutu. Okozala na ba problème ya constipation te. Tango yo zali kolia eloko oyo okozala na facilité à ko évacuer ba déchets na yo facilement. Alors fumbwa oyo ezali mutu ya makasi pona type digestif na biso ezala na problème te lobi o azalaki kosala basele ya makasi ekomi cancer ya ba colon o ekomi boye na boye yo salela kaka eloko yo po epesa yo ezala facile kobimisaka ba déchets na yo facilement po type digestif na yo lobi ezala na problème te okoya na ba cancer na ba maladie ya makasi ekomema yo na kofuta ba mbongo ebele okende ba ende okende boye solution eza nango kaka pembeni awa ezali pete. Si Mama Kati Sifa na lolenge yo olimboli ba téléspectateurs ba téléspectateurs bazolanda biso mokili mobimba bakozwa sikoyo produit oyo lolenge nini contact oyo bakuluka bazwa yango ekoleka ndenge nini yo limbola na ba téléspectateurs malamu pona ebele bazali kolanda biso bazana bayoki biso balandi yo malamu bazana besoin ya produit na yo oyo. Mutu nyonso ya kozala na bosenga ya produit oyo abanga te nazali fournisseur nako pesa pe na ko satisfaire besoin ya mutu na mutu quelle que soit quantité nini ya kozala nango bosenga. Ba numéro na biso ezali koleka botala kaka na se ya télévision na biso bokomona ba numéro ezali koleka boko contacter biso et puis boko passer commande na bino toko livrer bino na quantité oyo boko zala nango bosenga.
Merci Maman Kati Sifa. Lenge olimboli ba téléspectateurs na biso nyonso. Ba téléspectateurs nyonso tout bazali kolanda biso na chaîne Prince Ngangu TV. To remercier bino mingi. Maman Kati Sifa lelo alimboli biso likambo ayeli biso ya kitoko na chaîne na bino bolingaka fumbwa, légumes fumbwa. Fumbwa bino moko bolandi awa ezalaki matiti bakati kati yango mike na ndenge kokoma poudre wana ezali ko traiter ba maladie ndenge na ndenge. Maladie ya tension, diabète, pe bano bazali kobela maladie ya makila, anémique, oya makasi. Anémique ezali ko tungisa bana biso mingi. Tala solution ya malamu Mama Sifa, Mama Kati Sifa eli biso na mukolo ya lelo. Bino batu bouti kolanda émission ya lelo oyo Mama Sifa aye nango lelo aye ko présenter fumbwa. Poudre ya fumbwa ezali ko traiter maladie ndenge na ndenge. Restez branchés dans notre chaîne Prince Ngangu TV, la chaîne qui informe, la chaîne qui forme et la chaîne qui ne déforme pas. Restez toujours branchés. Prochainement, tokolanda Mama Sifa akoye la biso esusu makambu ndenge na ndenge. Makambu ndenge na ndenge ko traiter esusu ba maladie ndenge na ndenge. Vous allez toujours brancher na chaîne Nabino Bolingara Mingo Bolandara Mingi. Merci beaucoup et au revoir.